koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Christian Bosembe, il passe à l'angaï. Tu belé peut-être autour dans la question pourquoi on a bengi il passe. Parce que moto na moto à oti na mwanga mona place nzambe abandaki lisolo na ye. Maintenant Christian Bosembe toza na parcours munene na maetali journalisme. Parce que après avoir moko na moko asala musala na ye na place ya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque Madame Esther Abedi oui atika biso déjà paix à son âme après ça biso confiance pour tout ça musala yango wana uta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene basi na biso baebani batata na biso baebani bandeko bayebani ngala Christian Bosembe tant que nzambe azobatela biso je pense que tu vas continuer kolingana aza motoyo nazala ba témoignage mingi pona ye naza kobeta setela likambo wana makambo ndenge balobaka bolingo ya mbisi na mai mutakabola yango péché nazoliki ete soki nkolo nde akati likambo wana ekozala te mais mpona sikawa ndenge nalobaka na ye mingi nano namoni mabe na oti sikoyo te Christian Bosembe aza na motema na ngai epuis naza na lolengo oyo azosala pour preuve Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene mpona kotalisa soutien na ye na likambo oyo alors kayaki na Congo web mpona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko no yasalaka Kin Info elekaka na Congo Buzz Critique Info pardon eza na Congo Buzz asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te epuis na encourageaki ye na démarche aumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300 abandaki yango mokolo ya lendi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka ndenge bato ya ndenge na ndenge bakamarade oyo balekisaka makambo nazoloba ya kolue espace Eliezer Ntambo ayebi yango po aza mpe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalamaka donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika ngai na bandaki kosala nzoka eza yango te na bolingo toza nango ya ngai na ye
Christian a résilié contrat na Congo Web. A koleka lisu na Congo Web te a boy pour akobattre la bondeko na biso ndenge tozali awa. Na wana azo mérité ba fleur pour la kisi aza mobali. Voilà liboso. Bato nyonso batibalo ba mabe pona ye na kebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te. Moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, na bozala bref pour la makambo etali ngai. Eza pasi moto azwa maloba po abeta lisolo na ye moko. Mingi mingi akomikumisa. Mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te. Nayaki na Congo Web na mois de juillet. Na utaki Africa Télévision. Oyo lelo nazala bango ba relation malamu. Nazala problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te, ngai nde na longwa. Pour preuve, nazolo bango sous réserve et contrôle bandeko ya Africa Télévision. Na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki to meka kotala nini tokoki kosala ensemble. Ezali ndako nango na lexi 9 ans mobimba. Mais oyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mbongo bazonga ngomba lebele na likanisi kokolokota lisusu nzelo barato na liwa il faut mituna mwa ba question ebele toza na ba relation malamu na pesi bango pe mbote tango na longwe na Africa Télévision nazali société bosolo na politique ezali société ezala numéro ya registre ya commerce ezali na statut ezali na règlement d'ordre intérieur tozala ba document nyonso tomituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende pa na bango nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web pour na bosolola tango toye na Congo Web. Ngai na assistant na nga Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki peu présent. Edmo Izuba, où il a perdre maman naïe. Donc, vendredi, na pesi ba condoléances mingi. Na Congo ya bosolo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi na Rosalape na bango. Et loko nini esalamaki. Na koti, na kati ya bureau. Il y a monsieur Chabani. Tozalaki ngai na monsieur Papi Mandeke o azali directeur général ya Congo Web. Oyebi ke Chabani yenda azali PDG ya Congo Web epi na entreprise na ye azali nango ebele. Sima kosolola na ye bulutu wana lobi na ngai ozaleki na ngai na okangela yo makolo te. Kolo ye sala musala na yo soki osali musala problème ezali te mpona makambo ya mbongo toyokanaki na ye ntango ye alobaki na nga te ba espace ozosenga ngai eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo mais nsima kosolola na ye mingi toye kokóma na niveau ya kondima na banda kofuta $300. C'est-à-dire que la politique est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pendant un mois, mais tu refous $300. Toyokani. Ngana sengi kulutu salisangai nazana misolote kulutu andimi. Tango toyokani na Chabani. Entretien na biso misatu atindi to solo langai na monsieur Mandeke wazali directeur général. Nde to solo li na Mandeke. Kamati misolo to pesi bango na maboko. Et puis mon colo elandi to mikolo mibale, je pense que assistant à la précision nde baye ko sala mokanda contrat o ezali awa ba avocat ba ko expliquer contrat wa. Ezali contrat ya 1 année et ko sala renouvelable soki toyokani. Na bandi na Congo Web. Boyebi Congo Web. Boyebi pe audience ya Congo Web. Il y a de cela 8 mois. Bino moko boko sa réponse na likambo wana. Est-ce que Israël Mutombo a mis audience na Congo Web?
to Congo nde tomboli mutombo bino moko nde koza na réponse ngala za na réponse nyonso tango tolekisi na Congo problème ezalaki te naza na ba bureau oyo na luwaka oyo eza à part nazali travailleur à Congo te nazali partenaire lié par un contrat tofutaka ngo malamu totikaka kozala na niongo te d'ailleurs parmi ma partenaire au Congo et Bazanango, je pense que parmi mes meilleurs partenaires au Bafuta à temps, Nazolo Bayango Bakoiko témoigner aux Alingai, au solo la politique d'être au Futa. Tovani na biso madame Nikambo Zalagite. Tango Tokomi, je rappelle ici que l'émission est Liboso na Congo et Botatona Kangoza Kalafai, Trésor. Ngala Zalaka na Lubumbashi pour la mission de service. Tango Tozongi, Nabandi musala bino moko boyebi ndenge toza kosala tozo sala musala te poto koma ba pauvre tozo sala musala poto bonga soki ba journaliste belé lelo baza na difficulté c'est parce que ba disiko bango bazali bazo tia bango bakala balingi ba journaliste ba évoluer te journaliste akotika la mobola te journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka sans que aiba mais na musala na ye asali pe bafuti ye journaliste aza mongamba te journaliste aza yuma na yo te oyo ozosakanela opesaka mbongo po opesaka ye mitindo toza contre journalisme wana toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo epi asali mosala na ye nga naza parmi bato oyo bazokanisaki lolenge wana journalisme ekokenda liboso toza na bajournaliste ya minene baoyo bayibi mbongo te mais na mosala na bango basombi mapango baconstruire bavi na bango baza modèle mpo na biso mpo na nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé et puis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango na oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana bokoyoka ndenge maître pour expliquer na kati espace bazo disposer pe plateau pour te tosala émission directe to bandaka d'ailleurs na ba rediffusion ezalaka penza pasi ero wana bazo rediffuser biso na minuit bazo rediffuser biso na minuit 30 lokola ba info dernier mais ton ndima yango pamba te toyebaki ke tolia matembele na kimia mais toboyi ngombe na pasi les choses ont évolué. Tokomi na mois de mars pour aller plus vite. Tomoni Congo ouais bakomeli biso lettre. Nakati ya lettre wana. D'abord avant tokoma na lettre. Lettre ezali avant d'ailleurs tokoma na lettre. Nakomi koyoka kaka makambo na couloir. Makambo ezolo ba de gauche à droite. Est-ce que makambo oni ni bazolo ba ona yoka na couloir. Israël a somi mutuka mususu. Wana bazolo ba na couloir. Nazo rappeler que tant on a na Congo na yaki pieto te na yaki na mituka déjà mibale et puis nzambe nda pesinga ya soki mituka iko kozala élément ya kolakisa moto abongi c'est que moto azali bomo azoloba makama modèle wana parce que moto muso akozala mutuka eza moyen de déplacement pe eza choix ya moto muso akozala mbongo mais apoyi kosoma mutuka eza choix na ye moto muso azala lopango mazofutela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akomi komona kosomba motoka mosusu ekomi indice ya kobonga bino bopesa nga réponse est-ce que eza jalousie to eza eloko mosusu nga na yebi naye koyoka eloko mosusu balobi yo abakisi babiro mosusu et puis abakisi baagent mais papa mosala tozosala eza po totikala lokola bato bazobela kwashi bakotambola lisusu te mpona kokola tokosala mosala tolonga na point a malembe po tomata nayokaki yango kaka na nzela nga bibolo kwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo opesa mwa importance eza te abibo totala kaka mikolo epusani naye komona bakomeli nga leke na Congo web nake na kati ya réunion wana ya Congo web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Shabani yoka makambo azoyebisa ngai tango yaki awa ozalaki na mbongo te osengaki ngai
nandimaki ofuta $300 na maloba na yo moko mais mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle nazotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation kulutu Frank Diomu azali informé na mambo nazolokola po baza bato bakotaki likambo wana quand même moi mbongo emati barevenu na yo soko ozoyamba invité moko na émission soki invité apesi yo moke toloba par jour okozwa 200 bazobetelanga calcul eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye mais obakisi bakaro abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut te revoir quand même moi mbongo tout ça mbongo ekozalaka bongo te c'est vrai ntango nayaki ni bandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango kaka $300 andimaki nga kaka na $300 to signé contrat ya 1 année na mois de mars nanu tokomi 1 année te po 1 année kosila na mois ya juillet ya neo ya 2020 ntango arapele ngaka il faut to revoir contrat tomeka kotala mbongo wana ekomi moke esengeli totaka meme ozoganye ebele azobetelanga na machine na YouTube oza bajournaliste nazoloba wa mama oyo bibi azali nga bapiratanga YouTube naza na Afrika Télévision bato baza wa bayebi balea bazali awa balekaka bazali awa bapiratenga compte ya YouTube nazalaki déjà na 23 000 abonnés siko kobandela yango nazalaki na Afrique du Sud mpona lancer message po ke tobandela zéro première émission tosali trésor kalafai moto asali yango 42 vues outi na 23 000 abonnés osali première émission oza na combien oza na 42 vues navandisa bango nayebisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première ovanda kimia nzamba kosala mosala na ye lelo oyo nanu toatteindre eloko tozokana te mais toza mpe oyo tozalaki lisu te Dieu est en train de faire un travail. Amen. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si on a 100 000, si on a préparé biso. Donc, comment? Parce que Zaki Ndokite, Zamba Opesa. Chabani Abengingai, to sololi na ye. Ngana bisi e problème ezate. Mais naza na contrat moko to signaki déjà. Contrat est comme na suka na mois de juillet. To solo là. Soki to solo to kotala tant to banda contrat sika. Moya ko bongisa ngo ezali. Ba demande ozolo ba ona ozana raison vie, ozana raison. Mais to koma nano na juillet. Simande to ko bongisa. PDG Chabani a boyi démarche wana. D'abord à remettre en cause contrat ou. Andi ba contrat ou. Pona ye ngai na DG na ye mandeke toyokani na ndenge na biso. Nde to salaki contrat ou. Comment soki toyokani? Depuis on a la zala, tito za lelo, yo PDG. Mon colonie ne soit pas ko lekate pona ozaka na contrat. Atika la ko yebisa ngelo ko wana. Ba document nyonso ezaka na Congo e moto asinyango kaka DG mandeke. Et puis to soit caché pa ya maman Clarisse. Oyo moto azaka makambo mi sollicita nyonso futa. Donc na kamwenga bi oh. Alingi sous contrôle te contrôle na yebi yango te. Za contrat moko bona zo ba place outi te. Na o comprendre te. Rabi bon, makambo na kosolo yango malamu te to benga ba avocat. Na benga avocat, monsieur Chabani alingi makambo avocat te. Mais nga na za société. Na ko traiter na ndenge nini soki avocat za te. Sengeli avocat za. Aboya ki avocat. Après insistance, ba tractation, ngai pe tozo kutana te. Na confier dossier na avocat, finalement to yokana, avocat bayi. Na kena likambo penza mo mbaba. To vandi na kati ya réunion. Maître Raphaël Kibuka oyo abandaki ko se présenter pour ngai. Ndeko Rigen, Maître Rigen ayaki pour Ndeko Chabani. Gilbert Diladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani. Nangai, tozalaki au total lokola 5. Souci nangai zalaki DG Mandeki oyo to signaka na contrat ye pas mais balingaki déjà za na kati. OK moto ana signature yo. Abil kambozate. To sololi. Pona nini to sololi? To sololi po ya komeli biso mokanda. Maître pesa na mokanda.
bino moko boyoka botuna oyo eza likambo nini nayebisaki bino biloko ekobima yoka nanu Congo Web Télévision yokale à monsieur Israël présentateur de l'émission Bosolo na politique d'abord à Komagi Mabe fois comme Bosolo na politique officielle à Komagi Mabe à Congo Web TV Kinshasa invitation après les échanges verbaux que vous avez eus avec le président dans son bureau. C'est-à-dire, à reconnaître que Ngana est au solo là. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, au solo la politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler le contrat. Tout ça, le contrat mon sous. Donc, ceux qui ont sali contrat dans le mois de mai, tu travailler pendant que tu as un contrat. Avocat, maître Raphaël Kibouk, maître Michel, maître Serge, bavandi to solo li balobi bon. Dans la vie, des fois il faut accepter. On a terme Christian Lobaka. Il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison. Moi je me suis dit bon, il n'y a pas de problème. Tu vois que vous avez bizengi, tout ça moi j'ai accusé. Bien que tout ça n'a content. Bande konangai. Monsieur Chabani a lobby nangai na futa $4 000. Na outi na 300 pour na futa $4 000. Papa. Société nini obino boyebi. Banda TV banda mutu ko futa $4 000. Ata ba brassicole na futa. Ata la télécommunication na futa. Les mois. $4 000 le mois. À la lobité. Wana ekosimba. Donc, quand il y a des discussions, au salaire 20 heures du temps, au salaire 20 heures du temps, il y a 20 heures de diffusion, et puis la diffusion, ça 40 heures. Papa, Nazanga mon côté, Batonio so baligara na chaîne ba magazine ezebele. Pourquoi tu as rigueur na makambo na te ka ko yangai? Mboma YouTube. Ala bibo problème ezali. Bande ko boyo kanga s'il vous plaît. Na komi na place oyo e koza moi glissa moi biloko e mebela. Na kozongela loko te so ke ke. Donc komi na likambo wana. Si ma discussion ya biso na ye natangi bato bazalaki na kati. Natangi a maître Raphaël pour ngai avocat. Natangi maître Rigel pour na ndeko Chabani avocat. Et puis natangi ndeko Gilbert na biso mibale lokola 5. Toyokani boye. Eloko ya sika ekoti, eloko ya sika o ekoti na contrat otobosala na demande na ye mbongo. Mbongo elongwe na $300 après discussion tokomi na $700. Ils ont d'abord rebellé. Mais ton dimi va doubler ndak. Mais ton dimi pour foutre à 7. Et puis yami balé toye koyokana pour la heure il y a diffusion, il y a rediffusion parce que le problème n'est pas qui sont qu'on s'allie émission la tongo direct. Na heure à rediffusion aux autres tourner les sous. On a expliqué que ma raison est zalaka. Beaucoup za la tongo bo sali actualité mais na moi actualité mon sous se produit. Pour la gozala en temps réel, il y a possibilité pour y a tourner la heure wana. Et quoi ça le problème té. Après c'est la condition avant ça la bon il faut senga ou informer ngai au préalable. En tout cas il y a un problème té. Alors biso qui y était. Vous voyez que le banane de Gilbert. Ceux qui ne sont Gilbert à ça aux UTG de commander. Nous avons un problème des administrations. Mais nous ça depuis quand. Ceux qui ont ça l'émission à Tongo et qui n'a pas essayé de ça les locaux, tout ça la carte pour signifier par mon total disponibilité à plateau. Et puis tu as charge il y a battu sur les autres travail on a pas les autres travail en dehors il y a programme normal. Tout ça la carte déjà. Donc il y a pour expliquer tout le monde a un problème. Nous sur les normal. Na tuni ndeko Chabani na suka to sala ni na lobité makambo ba contrat to tikela ba avocat po ezali domaine na bisoté
bien que je suis étudiant en droit, mais nous avons la maîtrise pour élaborer contrat. Toyokani, avocat na yela avocat na ngai, ba kota en contact pour ba élaborer contrat. Oya sika, ba bakisa belima oye kozala pour que to signer. OK, OK. Sikoyo, en attendant contrat kozala, nga il faut na tourner lobby. Attitude à prendre na sala nini. Na futa mbongo to na futa te ko il faut na ba. To komi na suka sanza. Pour lobby na ngai que soki na futi te to kozala. A lobby na ngai tu peux payer. Na kei na koti ti place ba futa na tindi trésor kalafa ye assiste. To futi $1,400 pour na 2 mois. Mois ya mai na mois ya mars et na mois ya juin pardon. Mai na juin. Donc sans a otozali na o eza koya. To futi yango $1,400. To bandi musala. En attendant ba avocat bazo travailler pour ba na contrat, ba terme de référence ici to solo. Makambo eleki malamu. Na bandi ko sala na nga kitoko. To komi lundi, tout ça un problème. Lundi, tu es bien l'autre côté. Tu as invité honorable Daniel Safoué à s'excuser, normalement il fallait ça. Nande quoi aller en ligne. Bah il faut passer la débat na bango bon message. Bah téléspectateurs baza et belé à travers la République et puis le monde. Bazali plus de 50 millions de personnes bah au balandara bosso la police. Boye bibino moko bosolo. Nazane loko la bolbate bosolo eza su yanga été comme ya biso nyoso. Bosolo ya monde service traité. Dikolo nyoso bazolia. To kamwe. To ya na tongo to ya kosala émission, to kuti porte ya kokanga. Na ba invité. Quelle humiliation. Obengi bato basokoli, balati bilamba, batie carburant, bafuti mbongo pona émission. To sali annonce. Bato bazoze la émission. Manque de respect pour la bato wana. Na yoka ki nzoto na ngai poli. Pour la première fois na mi yoka ke naza humilié. Ba humilier tout un peuple. Ba oyo baza fidèle na programme neno bango balingi. Na tuni raison enini. Monsieur Maurice, ou azali directeur ya programme. Alobi nango tuna monsieur Bodo azanasi. Natuna Bodo comme ça il s'est là kalungu. Natuna Bodo voilà binga la tika qui côté à régie. Et finalement ils ont pris le courage de me dire que c'est sur instruction à Chabani à Boito côté à poto tourner émission. Quelle était la raison? Quelle était la raison to éviter? Alors ngai lokola s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ngai lokola moto oyo azo prôner pour l'état des droits. Moto azali respectueux ya mibeko na koka qui commis ça de la justice te. Qu'est-ce que j'ai fait en priori? Na bengi batoni. Na informé avocat na ngai. Avocat pe ba informé na parquet. Parquet atindeli biso ba inspecteur. Pour baya ko constater na biso lolenge ba pekisi biso to kota na ba droit na biso. Pour ceux qui na lobaki likam. To na força qui ko buka porte comme destruction méchante. Oh Israël a sali. Oh sursaut d'orgueil. To kota te. Ngana za mwana nzambe to kokene na logique wana. Na ndimi ko kimamba moseke na yokani na mabako. To kokene ka. To komi na likambo wana ba inspecteur ba ye. Ba inspecteur ba kamwe ba invité ba telemi. Ba inspecteur ba lobi nani akosi nani aboyi bokota biso to lobi directeur la programme hier. Tala pe papa muso batangi hier. Ba ngone so bazo wanga. Finalement na couloir monsieur Chabani aye. Alingi to longa na couloir bo longa na couloir ngabi tete tata ko bangi sa moto te. Mwana musala no wawa azate. Tozande ba partenaire. Un peu de respect na partenaire. Bandeko nazo ibisabino clair boza bandeko nanga ba journaliste. TV à ma chaîne, ça n'existe pas. J'assume ce que je dis. TV zali le contenu. Sokoza na programme. Canal Plus, nazo salele publicité mais je passe. Bovanda ba 0 heure azo kotsa millions ça par rapport à chaîne T. Ça par rapport à un programme. Et puis nos journalistes bozo élaborer ba programme wana. Bino ne bozo ça la force ya ba chaîne ebele. Pourquoi bazo considérer binoté? Pourquoi bazo considérer binoté? Bino ne ba bozo concevoir
bino nde bozosala mosala esengelaki bozwa minimum ya respect bozomérite ntango bainspecteur baye bavérifie finalement monsieur Chabani amemi bango na bureau inspecteur aki asololi na ye atuni ye mituna ebele nga na koloba awa te na parke ndeko na nga wazeko alobaka eloko moko ozotya makelele mingi mpo ntango tozoswana moto azokoma te mais soki toke place olobi kaka ofingi nga bobabi zela to bandela bakomi je pense kokoloba na réserve et puis awa nga na koloba makambo mingi te oyebi so ozoswana na moto kozala presa osisa maloba te oswane koumela oko eza dossier ya justice eke tokolobela nde kuna awa tokoloba te baboyi biso tosala émission raison ntina suka eyebani te baprécision nyonso na kotika na bavoka bakoloba mais nalingi na mituna question Chabani record PDG mutu munene asala batu nyonso ye nde aza mutu akala TV awa ye mutu abanda biso nyonso toyeboye nyonso eza ye na ndimi kulutu eza makasi mais contrat na ngai eza tina mois de juillet pourquoi oboyi nga nasala émission nalingi nasinifie na bato nazosilisa moto ayebisa yo teke baboyi nasala émission mpo nayambaki moto moko vendredi to nayambaki moto boye lokuta nga nazali société soki nayambi invité soki sesak alingi akomela ngai te naza na cahier de charge ya bosolo te déposa na sesak soki sesak amoni ke tobimi libanda ya cahier de charge bakomela biso bayebi badresse na biso mpo nyonso tokomi na kati baservice ya sécurité soki bamoni ke tobimi libanda ya makambo bakomela biso te bakomela biso nayambi mokanda moko te Chabani na ndenge akati biso atikali konotifie biso na papier te atiki koavertir biso te atiki kobenga biso na telefone te atindi mpe moto ya koyebisa biso eloko te toza surpris tokonstate ke baboyi biso tokota eloko mosusu esali te nalingi état de droit na likambo wana esengeli esalama bato mosusu bandimaki teke plainte ezali oui monsieur il y a la plainte contre monsieur Chabani na porte plainte et puis na kozonga nsima te na porte plainte il faut nakota na badroit na ngai nous avons un contrat monsieur il faut le respecter oya koyebisa ngai to azalaka kaka boya monsieur il doit respecter les contrats il doit respecter les contrats c'est une obligation il va le respecter c'est une obligation nazosenga ye mbongo te mais je demande à ce que monsieur Chabani a respecté contrat et le reste l'avocat va vous expliquer bien. Il n'y a pas un problème politique au Ekati émission. Le président de la République que je salue n'est pour rien. Mouta koyebi sayote o fati atindi bakate émission lokuta. Exemple bakamoto bayambaki bato FCC babengi lokuta. Moto moko FCC abengi azati. O moto alamuka eloko esalami te. Tika kokosela fati, tika kokosela makambo FCC na ba indice na yo mbongo ematinga na ye mwa matama mwa mutuka mususu obosani ke nazaki na mituka mibale na ndimi pe komatisa mbongo tofuti pe mbongo mais tokoti na badroit na biso te soki monsieur Chabani a respecté contrat te tokotika te jusqu'à ce que justice ekata likambo wana. Maître, vous avez la parole pour nangai soki mituna ezali je suis disponible à répondre na ba question nyonso, il n'y a pas de questions tabou. Alors, merci beaucoup sur les canaux. On va partir, on va tourner sur la semaine, on a besoin de la politique. Les alliés, résultat, on va tout ça. En fait, société ou solo, parce qu'il y a un contrat, na société Congo Web Télévision. Donc, contrat avec cette vidéo Yangoyo. Et ça, on a un article qui a dit ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le contrat OYO est un contrat qui a durée déterminée, renouvelable. Ce qu'on a un point dans le 2, par le biais d'un contrat il y a une année. Mais si dans moi, il y a l'élo, nous avons une année écoutée. C'est fait que tu as accès au salon de la politique. On a fait un contrat OYO. C'est-à-dire que le contrat OYO, c'est le contrat qui est en vigueur. Et aussi là, dans une année.
Et tout comme il y a moi parti mon corps à lobby, il faut pas revoir la clause il y a contrat. C'est-à-dire que il y a une partie rémunération et maintenant il y a $700. Au solo à ça quitter déjà à 2 mois anticipatifs pour que l'émission ait les cas. Mais la faute, c'est à l'article 3 où ils ont pour la culture, il y a contrat. Il y a un contrat qui s'est fait et qui peut se défaire. Le contrat et le biso qui est parti, moi, pour accepter les sous-traités, voir préaviser le Minga. Il n'y a pas eu ce préavis. D'où la faute, il y a contrat au donc, résiliation et salami la contrat, ils ont donné la résiliation abusive. Le non-respect d'une clause, c'est une faute. Mais tout le temps, à l'obéissance, comme dans ma il y a pas de souci. Avocat, ça permet peut-être dans le détail, dans la subtilité, parce que c'est là où loge le droit. Tout le monde a constaté, mais tout le monde de façon licolo, que le contrat n'a pas été respecté dans la partie congolaise, parce qu'il fallait qu'il y ait scellé comme on a eu une année, et pas dans la table de l'article 2 et puis article 3 de l'Ubi, pour la bongo au scellé. On va déjà au scellé, la justice n'a pas scellé, et si cas, mais mon tour que jamais au scellé, le gros va tourner au scellé. C'est aussi une faute. Donc, il a été attesté que un individu s'est permis, alors qu'il y a un contrat, il peut ça y place à tourner la révision en direct, à sceller ce qui est le prérogative juste et la justice. Donc, pour la côte vraiment à faire pour la politique, à se remettre dans l'instance judiciaire pour que là, comment préparer le préjudice pour subir. Parce que vous voyez qu'il y a milliers, millions de téléspectateurs pour avoir des informations dans le lobby, on va ajouter. Donc, il y a un préjudice monnaie, il y a la société, on manque à gagner. Et puis, la population, les clients, ils sont aussi à s'informer. Pour préjudice, vous allez exemplaire pour la décourager. Pareil, pratique. Et dans la opérateur économique, il va respecter. Parce que le contrat entre deux parties, c'est la loi des parties. Donc, dans les caca, moins de 19 chaînes de télé. Bosolo ezali eloko na bino, il faut kozala na lolendo mpona eloko. Depuis télévision ya Congo ezali esalama. Émission moko ezoleka na plusieurs chaînes lokola match eza bosolo na politique. Kozala esengo na bino. Ngai na ye na presse awa na umeli lelo oyo nakuti bato basalaki succès, bato bavandisa bato. Nani akoki kobeta tolo na mboka oyo ayebi tosolo nango te. Tosolo nango ndeko Basile aza kopresente yango. Tango mususu soka azali te ndeko Eliezer aza kopresente. Nani ayebi tokomi wapi te lelo ekomi chaîne ya télévision. Nani akoboya musala Eliezer asali na mboka. Nani akoboya. Nani akoboya musala Serge Kabongo asali kiosk. Nani akoboya. Nani akoboya musala ya Christian Lusakweno top kombo. Nani akoboya. Ba émission eza ebele. O esali kombo. Mais bon dima bosolo la politique. Il faut apprécier l'homme à son époque. L'ingratitude est condamnable. Bosolo la politique, ils ont les canantingité. PCS TV. Ils ont les canakinaction. Ils ont les canal radio Mont Bleu. Ils ont la Bounia. Ils ont les canal Sala Télévision. Boma Mwanda. Tiri Matadi. Ils ont les canal RTB. Radio Télé Boma. Ils ont les canal Radio Télé Zola. Ils ont les canal chaîne ya Ndeko Muyambo. Na Kongosa na nani na Lubumbashi. Tous les canaux Molière Télévision, la canal SAT, BZFM 97.4 de Bodéo Kasso. Tous les canaux de chaîne est. Donc pour te dire que aucun des collègues qui banda et cause à la problème. Nous avons des produits exclusifs, il y a Congo Web T. Et les gens qui ont un téléphone, nous avons un téléphone, nous avons un espace.
po te nasala ka musala soki ndeko Chabana lingazo a produire comme yeye ni loba ya ba lofuta ngai nde komi ya ko iko pekisa ekende libanda mais nga nazali kaka kole et puis nazo silisa nazali kaka nga moko te na Alexandra libanda bande ko ebele bazara kati ya Congo we ba diffusaka wana ba Alexandra pe libanda babomana no mutu te kaka ngai po naza mwini sobre comme tese madame Salut. Grâce à un mot là, il y a des côtés émotifs et question à réserver dans Israël et au si aujourd'hui attaque la partie politique, il y a beaucoup à la question. Le lien là, il y a changé, politique à la deuxièmement, au précipice, on va merci beaucoup de soutenir le moment où on va changer. Après, et politique à l'opportunité, la question est en notre peut-être que nous en avons besoin de ça, on a eu vous allez partir pour des poètes, très bien, merci. Jean Toléon, vous plaît. Bino to luka batu to pesa bango to zwa bango interview. Mais soki besoin ezali ko samba ye pa na yo de kwa yebi. Na sala ke mission na ye. Ayebi. Nego ya mwasi azali awa. Sera mwasi. Na sala mission na ye ayebi. Mama o yazali awa. Azala nyongo interview na ye ayebi. Donc mama interview na azali muninga ya bato nyonso. Ya baleki nyonso. D'abord na vivre la vie normale. Na moi succès ya mukenza mapesi ngai. Soki nazalaki humble te to kovanda boye te boyebi bakongole ndenge balaka mais biso tobana nzambe tomikitisi toyebi ke succès ezalaka boîte à conserve date d'inspiration ezalaka totowana biso normal mais soki parti politique moko eye eatake ngai kokena change lino dictorial oyebi ngai nano malamu te moyena bilobela mais naza moto akunda ça passe dans un tombé la devant monsieur Patrick monsieur Kozela ndenge nino koma sango pona nino lazaka robe borate bakaka ba problème et comme makaka ba problème pona nini eza vérité bato balingaka vérité te eza problème ya émission te eza problème ya vérité o eza na kati émission mais nzamba kotika biso te toponi ka ya vérité Dieu est de notre corps. Il ne va pas nous abandonner. Aozala biso tina su. Nazo sala musalo pona ko sepelisa batute. Na lobaki na bino ke ngala kozala candidat député te nazana ngo besoin te. Otendenga bandi bona 2023 kozala candidat député te. Na kozala te pona nini? Même gouverneur na kozala te. Na kozala te parce que ngala zali croyait un message ya Branham. Branham a boyi biso to kota la politique. Ado pesinga mbongo mais religion na ngai epekisi ngai na kokota te. Ça ne peut pas faire un débat monsieur na kokota te na kozala politique te. Quand tout na ngai lisusu question wana te na kokota députation te na kokota politique te. Je reste journaliste. De ce côté là toyokani. Moto muso atuninga avant dernière question. Moto muso atuninga pona kolongwa kokosa la chaîne papa. Nazo pesa bino licence. Bana basi ebele bazo souffrir na makambo. Ozaki na mobali na liboso we boyebani na ye mobali wana boyokani na ye totiki ozi mobali ya mibale ya misato ya mine okomi na mobali oyo ya suka 7e mobali yenda bali bato bamonaka yo na mibali ya liboso bazobenga mwasi ya ndumba ozokozanga na recherche abonné jour obali otikali esika moko donc tant que toyokani na esika te otambola ekozala kaka jusqu'à ce que tozwa adresse na biso tant que tokozwa yango tokovanda kaka na kimia. Mais tant que nous avons mobile à sûreté, nous allons continuer pour nous jusqu'à ce que nous ayons. Batuninga après vous allez voir. Des questions vous avez après vous allez voir. Il y a une population au solo la politique. Désormais, Bobo Salagotia Mbongote, pour tous les gens qui ont studio na biso. Nous avons la chaîne de télévision. Nous avons la studio et la production. Nous avons besoin de misolo. Pour la chaîne, mobimba mbongo esengi biso, bato batulenga pour na montant na studio. Na ba moyen nyoso tozana ngo ezosenga biso $96,000. O esengeli tozana ngo na maboko. Le montant est connu.
nous avons besoin de 96 000 $. Pour la la studio, ndenge to lingezala, ezo senga biso au moins 43 000 $. Pour la studio. Pour la signal, pour la meubler, pour la lumière, pour la nyonso, pour la bâtiment, il nous faut au total 96 000 $. Naza bosenga na bino esika bozwami. Bozali banda ya mboka bozali bosali sanga pour la vérité. Na ko servir motote na ko servir kaka peuple. Ba numéro ya téléphone ezali oyo bokocha M-Pesa, oyo bokocha Orange Money. Numéro Airtel Money pe ba kopesa bino ezali. Esengeli bocha misolo pote bosunga ngai. Oyo pe pona kocha na banque ezali ba kocha pe ba iPhone on bobeta so ba Apple so ke iPhone. Ba kocha la bino pour que ba to pote pe botia. Soki bosali singa eza bozo pesa nga makasi pour que na tenir na décision na ngai ya kokende na politique te. Ba journaliste baza na problème wana. Kozanga misolo bakomi na merci ya ba politicien. Bosali sanga na lutte pour la koma na suka. Nazali kosala chaîne ya télévision na noté, la ligne d'abord na sala studio et puis to sali chaîne ya télévision. Bosali sanga. Désormais bosolo na politique, Tingi télévision, PCS TV, Molière, Sara télévision, Kinactu, ma chaîne Union Suède diffuse la politique, va continuer. Radio Mont Bleu va continuer à diffuser Bossolo. Pour la chaîne, il y a la direct, tu peux sabino chaîne autosal parce que tu as négocié un contrat ou un sibiso, tu as nous convaincu. Si tu as un contrat ou un sabiso, tu as sabino. Mais Bossolo est beaucoup faté. À partir de lundi, tu peux diffuser Bossolo dans la chaîne de télévision. Nous sommes des Zalaka. Ba invité ba kozala débat et kozala mais kozala na Congo web té et kozala sika mususu TV za radio té tombola maboko place aux amis c'est combien nasu. Merci beaucoup alors donc merci beaucoup donc on prend les interviews et on se sépare. Vous l'avez gommé Taliban. FJB, agence assure, Nebsibino, sur Ecosa. Maringa, numéro 70, Babi, agence Sésame encore. FJB, agence assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il est non. Très sûr, agence Moro Kitoko, au Tiki Blogo Nayo. Un mois après, aujourd'hui, on n'a pas de ticket là qui est en haut. Fiston Bassende, Bassali Fitting, Julien Bassende, tu bien on a combo à FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu, croisement kaka Chaba, deuxième parcelle na Maringa, bana Kasavubu, ne tout boyebi. Donc ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il est non. Ah, vraiment, les agences Moro, Fiston Bassende, Julien Bassende, bah, vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu, c'est quoi bunga te entre Chaba Sosa. Oye a ozu colina yo ozu blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe. Biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso onike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene na lemba oyagwe oyede zonga lobby. Oye susu boy après une semaine avec ça va transport na bana poto bana partout agence assure yango yo. FJP yaya koluka luka te. Konyokwa mana yo te. On a qu'une place boy, on a son place boy. Kinia. FJP, na lobi bien. FJP, agence assure. Maringa 72. Un mois. Ekomi. Kaka ndenge ekomi. Yaya oya ngaike. Kame baka deja. Pasaka koni mususu pasaka koni.
koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Kichaka leri nyos. Kichaka ti. Mopepa sika. Tolima mopepa kalate. Mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous bye.